surprise, quelle surprise. Là, la liqueur, on a tali, na tuni, non? Comment on a le pan, on a toqué. Azalawana. Côté Makasi. Maman Indo, Boyoga, hier on a Changola, tout ça la Luanda. Bon Allemagne, Bambote, Bazika la pied levé. Non, que na kene na kosola on a stress na ngai. Il est là, nazi moi que église té. Eleka na ngote ngai nde mutu soka zoki pota na mutu asa zoka ba pota na mutu ebi ba pasa ba pota yende mutu ayo ba pota ata omoni ozo seka mena motema izo senye makila wana sila te tito kota mabele ya Luxona Mama Moindo. Con licenza. Sou eu. Boa tarde. Boa tarde. Aqui mora a Mamãe Moindo. Sim. Tá em casa aí? Sim, tá em casa. Negócio lá, né? O papel engala? Oyoga. Fala, né? Ok. Ou sabe só plezier, tô cutando aí, tô solando aí, vamos o quê? Tá bem, espera só. Ok, obrigado. Moindo. Alô. Vamos indo. Quelle surprise. Là, la liqueur, on a tali, na tuni, non? Comment on a le pan, on a toqué. Azalawana. Na ke église te nengana ke tande mo mo sikoto bala se bangale na chocho oya mabiso to solo na biso po oye parler solo la en tout cas c'est biso po solo ba to le gaboy ata minute mo muto sa production sa na bien moi le solo mo to bara ma moindo ko to ma mo ni soti moi ba histoire ya politique pardon tu peux là bon voilà tu la photo oui le mbali c'est mbali il y a la palais bon tu la fête ouais maman kamba mo buzabo mo ni sona baina no sala suba rendez-vous ko ipsa yo bon nga ma compliqué ya bi bon to ya boyega voilà mo ni tagila la sortie na déjà to sala boya to ko mena na penalty moi quelques minutes le solo mo ya mbango mo vite fait après tu dis que ça les jours mosusu faut te solo la na yo calme maintenant c'est là ko solo la yo ba stress na wa bon pas souci s'il vous plaît Bena merci mais tu dans la courante problème était ah pena moni 15 ans bien peut-être faire na biso wa et ça la bien ma casse oui 15 ans bien voilà et ça la bien que ba mona pena que toza pena na mboka na biso ba mona pena que non naturel voilà tout cela
Ah, tuzana zangu combien zangu doge. Zangu doge yango. Tu as un micro pour ça la moi bien makasi. Pour ba dolanda yo po tayo ko calme mapenda. Ça côté makasi. Mama Moyindo boyo kaka yeyo na Angola tuzana Luanda. Bana Allemagne bambote bele. Bazika na pied levé. Donc na kele na ko sona na ba stress na ngai. Lela nazimu yo ke église te. En tout cas, au sein de la biso c'est mingi biso ozima tampo na biso. Ne trouve na biso plus ça. Kuna? Ah pas moi. Obrigado la mana ya le sacrifice aqui. Ah, mais quand on calme maman moi. Eh quand on kitoko, kimia. O kata songi te. OK. OK. Ah, maman Moyindo. Que solo là non. Biso toki to komaki il y a quelques jours boye. Ngala bila kio bana uzala côté à Nakapolo. Non, za bena kuna. Nakapolo tamo bo c'est le ba information na ngina ba émission pe natala. Sikutana tu mesinga non kuna otikala lisuto koma awana na zangu do. Mageto ba pied levé na mbibino na koma tata mwana molimo santo. Amen, 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 amen. Mabelango la bonya ti suse pesa melabino. Amen, amen. Na zalaki ve makote wana. Ah. Et la komi makoto yo. Combien de temps déjà ça fait? Bah 3 mois kaka, hein. Ah, okay. 3 mois 4 okay. mois. Hein. Okay. Bah 3 4 mois, bah 4 mois puis bah 5 mois bah. Mais tranquille, tes côté quand même na moni. Qui mi ala ngana côté ana po na bungsa na makanisi, hein. Mais mon son bonzi makanisi nazonga normal hein ya wana ko fana na poto yo a comprendre hein pour les gens ça li solo te ya na bungsa na makanisi nanu ba coin oyo mwana bana ozala so nazo mona monango kaka hein ba bien ya wana sikona yakila vana na wana momuke soki nzamba sungi na ozonga ngai mais zangu pesa yango bien zango kimia bino bato bobana poto nga kusuma mapango poto mapango yana yango bien OK yana yango kimia yo kalope muto otonga mutu te bando fele pe bana tongo yo kalope rapport to yebi kutu balobi kutu boy oyebi kutu kutu basala ki boy oyebi kutu kutu boy na boy. Ah, pendant que tu n'as pas tout calme. Et là, ils ont quand na caméra nanga ou bien na téléphone nanga bien. Bien nga mopila sara babilo nanga yi. Oh mais kasi là c'est déjà appel no lobile likamo bat ba olanda kuna souci na yo eza nini pena ba passo. Ouais ba stress ya musala. Ba usungo na ndenge nini pena. Ah te oh botoso la ka po moni ba bisenga eleka pe bele ya omoni ne pa bongo te ne to so la bo o za mutema motuti sami o za mutema ma musala ngo oto salaka bon na bibien so ina moi koto so ina za na téléphone nanga ya bien so ina za kapela na caméra nanga ordinateur nanga nde na sala ma biloko koto sala biloko na motema pio koto sala biloko donc calme koto donc ba sita kitoko eza ya siko moi motema ka ya wana moni moni souci so no sala mo biloko nanga wana no bana seka seka no bana za bien no za gentil oui siko Mama Moyindo awa na kati na Luanda o relation na ba collègue na eza na ndenge nini bokutanaka bosololaka bo travaillaka ensemble ou bien pour ba comprendre eza na ndenge nini Poteni ko na soute na ba étape wana oya mama wana yoka yoko ndia ba ko za te ko zo na suna te ko to répéter ngo te to ko tatiko na makamu ya sika o ezali ke ko sunga pe Mama Moyindo o ezali ko pesa Mama Moyindo makasi o ko fortifier pays ya eleka nango te ngai nde mutu soka zoki pota na mutu asa zoka bapota na mutu ebi bapasa bapota yende mutu ayo bapota ata omoni ozoseka me na motema ezosenye makila wana esila te ti tokota mabele ya barelation anormal na baninga mpo na travail
nazaka po mutu eza mpe mais na bena nanga kaka nzoto mpo baproblème elekai mingi ya baproblème elekaki mingi biso mo mpe touti osala mosala toyabata mayele biloko ezanga biso kaka financement matériel nde eza te mutu mpe omoni mpe ya kofinancie yo oede yo mpe aza te mpo epokoka mpe kosala mpe babiloko na mutu eza na mayele nga kotema nanga na binibinibini nanga moko na bwaki na tiktok mais sikoyo omoni fo kosala biloko oyo ezali histoire oyo eza mpe koedifie mpe population bana batata bamama sikoyo nde wa matériel nde wana nde naza nango nanu te mais so nazwi yango ekosala ngai bien puisque kopesa ngai lisu makasi nakozala lisu fortifie donc nakozonga mpena na ligne ya mosala donc yango nde moto ekopesa ngai mwa santé mwa bathrombose mwa banini mwa basusi elongo nanga puisque chaque fois nakobanda kotravaille mais bon na baninga bon pardon, hein? Tobika, pardon. Pardon. Donc, ça besoin de moi, mon cœur, c'est malin, ma moindo. Ma moindo, bandit, théâtre, no, quand nani a fait ça pour na gouana ya théâtre, na pourquoi na monde na théâtre, bandana on a une parcours na groupe nous les kati, comment place aux alices, place aux Voilà, bateau balanda biso. Ya chaîne na biso ya Waku TV. TV ya Waku TV. TV ya Waku TV. Waku TV. Waku TV 2. OK. Waku TV 2. Et l'ongwe l'Amérique ce qui l'Allemagne et autant mamundo na bino. Ah, check bien. Ya. Alors que ma carrière na parcours ba payo le cas atala ba détail mingi te na bandi bon na ba likolo na bandi musala nga depuis 92 akeba ya na ekoleka epai ya mangwau na ekozwa succès epai ya mundueri epai ya mundueri banzonzinga ndeti lelo lokola ndenge nazali moindo boye donc mutu apesanga batizanga kombo ezali maître pai mangwau ndenge wana ya ye mande mutu abatizanga na kombo ya mama moindo donc abatizanga na kombo moindo kwa bongo na bima te ko o ser moko boye te na mama moko mama moindo po na bimaki na tala ya ba mama. OK. Oh, cela veut dire que mama moindo za na kombo na hotel mama ba pesa kayo on na kombo na mususu kombo na kombo na ngai donc non nga ba kombe belé yo moka sala chana obenga kombo nini bon babotanga pe na lando mapasa na mapasa donc la dit ya tangu baboti ngai ndenge ezalaka mwana fe ba PCP kombo papa ya pesi na kombo toto toto kombo na vraiment donc bladi toto. OK. Ya tata mo sabso ka ba pesa ki kombo na ye yo bika mso ba pesi kombo na ye ye pa ndra weli saka ki kombo na peke kaliboso. Tata mo sabso kombo na zaki mado. Ata mo sabso ndiko bien mado etikali. Mais siko toto pe ezalaka nango. Ya toto pe ezalaka nango to ekotala litu to ke iboye na église prophète mo na kotala kana ya le bioza Esther. Yoza Esther. Onyoko ma mon passe ya mais je nous avons ça longo bosa mambo Esther tu ko fana boye passer mususu sur la poto ay ko pesanga kombo Abigail ya je ba comment nous soana oyo kangi oh c'est pour la tirer les noms to te dit elle qui la rapport bon et c'est nga moni bino bosali déjà tout na monde théâtre moni biso tant dans la média tant au tchema kolona mboka oyo alors ça nécessaire faut kutana na bino yango la saka koma ki pena ta bande ko pe kuna na mboka peut être dans zonga ba moni que non mais yo muta media koma ina mboka kuna koma oleira bo vite kaka kutana ba artiste na non pe na linga kabino mingi bana poto na linga kabino nzambe azali kona bino vraiment nasengaka nzambe abatela bino apambola bino nasengaka bino ba merci ebele totanga te mais tobi kaka merci napesa bino ba merci mingi
nzambe vraiment monaka bino apambolaka bino keke so bana baproblème na oyo bino bosala so boleli nzambe kanisa ngai lelo boye nasalaka nde tolelaka nzambe kanisaka na église eloko boye nasalaki nasomaki chere nasomaki kiti nasomaki boye tolelaka mpe nzambe kanisa biso mutu moko alelaki azalaki na pasi mutu moko azangaki tosungaki ye nasungaki ye ezalaki mbongo na nga ta mosusu natia ration ezalaki mbongo na ta mosusu natina ya mama na nga me natindaki mutu wana nzambe alola wana ayebo mama Deborah Luando bambote bele fondation Widal wumela mama de mama mama Deborah Luando mama Pauline bambote bele mama Pauline Mbumba bambote bele vraiment na bana poto nyonso na Brandi ba nyonso bambote bele ba Régine Nes Kongolo na pesi bino bambote bele na linga bana poto makasi nzamba pambola bino. Donc on a fait na pesi bambote bele na bana ya poto na Allemagne na France na ba oya ngai bana ya Click Wondo manini na kata Finland Ziki na kata Lyon Ditu na kati ya Suisse bambote na bino Ditu na kati ya Suisse Ditu na kati ya Suisse bambote bele bana Switzerland bambote bele ya Willy Kalu bana Switzerland ya Godin Dombele c'est oui tu peux na bosante na mapelazi wa na sapu na flat na bino bambote bele maman Indo papa yo zali déjà awawa est-ce que au sala déjà on meka déjà pour sala groupe moko boye au joueur na bango ou bien au local non eza mbelinga mbelinga mutungi eza na ndenge nini non na sala kapena na sala kapenza troupe théâtrale na bana ko répéter liboso na mabore place yango na bosani kombo avion za bien barango na bana liboso ko répéter wana tant na longwe wana ali na yesko ko répéter na Barcelone na parlons ya nyoka ka bambote belé na yo donc na bandi ko répéter wana mais donc on doit bon nazo répéter kaka bon nazo répéter bon rentabilité za ngote eloko moko za ngote nini te ya bah problème écoute c'était contrôle non na kaka buka mobulu ya ba problème na ba problème ya ozala bana na yo komona moninga mosusu kuna mwana longwe epa na yo baintoxique yake epa ya kingandi boye namona ye moye te ya tikala malamu donc na mokuse na travaille kapena kodiriger groupe eza na stress mingi nde na comprendre na Congo nde motu mosala ezalaka Congo nde mosala ezalaka mais awa na Angola eya très difficile puisque motu na motu ayaki na tike na ye awutaki epai na ye donc so yo moko tya ke bokoma 10 heures omona motu mosu ele 13 heures mpo nini ye moko aza kosa charge ye moko aza na bacharge na ye moyen aya eyali te ke oyo lobi répétition biso akokotoba na 8 heures discipline eza te donc oloba noka libaku bon moi moyen te kaka na bi bon soki neti nde naza boso nasala bamatériel na nga nali nasala mosala na ngai nakokobenga mpe quelque tete kaka nabengi totravaille sili moto akeye na ye mais répétition mpaka o navanda boye mivandisa boye navandisi nde ofani nao na kiti boye tonto edi na bana opesa lisusu boye boye naza na baproblème na nga ebele basusi na nga na motema makambo na nga bastress na biso bastress lelo okuta elongi ezomonana nazalaki lokwa mowei mais nzambe alola merci omona naoseka nakomo banda koseka mwa moke nakende soki omikotisa so na kati ya bastress so aza matériel na nga nabengi quelques heures de travailler esili tokabwani natuni nano dernièrement nalandaki mpe mission moko boye bozalaki na leader ya miss ata ozalawa relation na leader ya miss eza na ndenge nini meko explique non amise azali toloba leki pourtant biso bandeki korépéter basenta nyonso wana mpe bazali mpe koya mais ti na ndenge mpe omoni mpe donc bango na bamarko mwana moko ya métis tobandeki kotravaille na bango azalaki mis azaleki aza mwana ya na ndenge mpe tokabwana na biso ta beaucoup du temps nabosana kutu nayeba asu te na ndenge akoma mpe bongo nayeba asu te mais
Mais comment on attend la Nolanda qui kala mingi te pardon na kati. Lokolo to na problème à lokolo. Bimisi ba polémique belé ya côté ba lobby côté muso ba lobby boye oyena na esobe ba tirement muso ba kena ona ba ndenge mo keno esobe aza acteur yem tayebi kambo cause ya problème à lokolo na est-ce que jokolo bani na place wana ngala kolo bango eza archi faux. Biso de travailler là la dit trop. Hein? OK. Ah de travailler là la dit trop. Ngala tse komona mabete ke o tamso bokeli mutu maladi, tamso sali boye, tamso zongisi boye, na tikala kata tamukolo moko. Soki batu bakoloba ke mutu ba sona wate. Bon. Oui, tout est dinga to ko sonu ka siko. Si, alors on a tiré. O baluki peka awa pas même 30 minutes. Oui, to be bani pe mo. OK, bo tamso mo ape boye pe mutu mo boye pe azu libanga bambi. Oui. Ezoki sur. Donc to loba ke liba bien wana mutu elandi ke obo na bo. Non, eza bon te. To ti ko kantara mingi biloko wana mokile ko mokena lolenge nango. Ozomona esobe akoyi kosala ngo te akoyi kosala ngo te aza petit frère na ye aza petit frère na ye badiskitaka mpe te tala mona kutu baodiskite mpona nini soki na libota biso na biso todiskite bana to baboti biso totamo mama moko okei kuna boye batuti yo na moto bakoloba teke basonangi na ya na ye mais mpona nini kaka soki mutu mosusu asali kaka eloko moko boye okei batuti yo na moto oyo kaka omoni aza ndoki omoni kindoki omoni sami omoni ndenge asali non totika tozala au-delà totika soki ye moko po ngai mutu nayoka mpasi nakoluka naluka eloko ewutieli wapi mpona nini nasali nga boye soki ye moko amisi abimisaka ke boyeboye wana tokoki koloba wana soki omoi ngai nalobaka ke na ndenge ya koloba ndenge bato balobaka mpona kokotisa barankine ozomona kokolisa rankine esiko ekoki kozala rankine te po ye moko adenonse yango te amisi alobi te ke o esobe boye na boye mais bato bazoloba ke na bango bandenge nango ezali mpasi eyaka nango nalandaki ye moko abaki alobi ke pare bandaka mpasi wana soki akweyaka soki aglisa soini depuis 11 ans oui sikoyo depuis 11 ans nde nalandaka sikoyo bino sikoyo bozolobaka oboyi na boye non nga azali kopesaka amis bagerizo ebele azali leki azali mwana bagerizo ebele mpo ngana ingana moto abenganga yaya te nga babengaka mama bagerizo ebele nzambe apambola ye nzambe amona ye azala bie donc boye na boye nzambe akanisela ye na bolamu nga amis mwana aye mpa na nga nayeba te aye mpa na nga na kolina nanga na pasi wana olata elamba moko pendant 4 mois sola te omoni bolamu egangaka ata pasi ye fo nzambe asalelo amisi ntango aye na sutuki ntango babanga babinanga akiti kaka lelo lobi bayisinga amisi aoluko amisi aoluka nga wana oyiba te amisi aoluka nga wana ezalaki naka na kapolo amisi lobi nango bazwi ye baye kotika ye na ndako yaya namona amisi naokesengo akotika na ndako abina mama naye kotala oyo nayeki lobi nakoki te fona namona asi mpona oyoka mama zwana obisa $50 o ya yo tia na mopanzi oyoki oyo alobi otya provision nga mona oyo opesa yaya tata bato babela mokili na se na ntango il faut kotatolaka bolamu ya bato bato nyonso bazalaka mpo bato bakotikanga te na vana so ata na 10 personnes na ndako mpo bazalaki kotikanga te ntina lelo oyo zwa wana 250 ya yo ero kaka eyo nazwi mai ke sukola zonga mpena yo kiyela te yamba naokoka kaka nga navandi awa te nga naotala ndenge olelaka lelo nga naovanda naotala wana pene kosimba te amisi avanda 1 mois na hôtel mais na 1 mois wana na hôtel amisi ayaka tukutu liboso baintoxike ye mabe mpo na nga 4 jours amisi amoni boa bato mabe amisi moko aye anga moika mwana nga ba amisi esika mabe boye ozwi ebi mpe na ntongo ozonga noti pokwa amisi akoya 8 heures
Tita mosu 23h01 moto ameme kaka Arnold. Ok. Ka Arnold moto ameme donc garçon moi chauffeur amema nga. Ya. Omonaki tika ye. Nzamba pambola mona nesika zali amona ye penza yaya akopambola ye mabe ozwa ye te tano moi kandi to na po prière na ngata na bondelaka mutu nyonso asungaka nga mutu nyonso asaka mampona nga mutu nyonso la sengelaka bango bolamu pa nzamba mona bango quelque chose to bato ozwa ba problème mais problème ezala limité et sauter bango mona bango te ate kozwa mi ko manifester te amen ozomona yaya otambolo tika beki bolamu leke bele eza lokola pe yo outi na ozaki na makamno ko sala je suis surpris na ndenge oye ka oya komona kaka mwasi oyo mwasi oyo kanga mona mbenga femme inutile mwasi azanga na ye mwasi azanga ta sens non lelo yemona eloko ezanga ta sens nzambe moto inutile azalaka te bato misusu me ye moko motu mosu oseka na ye motu mosu otyola motu mosu mpo kotonga na ye toa lolenge na lolenge lisalama nango kaka bato basekaka nango batongaka na bango epa nzambe toza na valeur soko ya koleka nasepeli fort nzambe amona awa olongwe mpenza oyelanda nga bamisu zango eza mboka zango eza boye zango ya boye par contre ekutu nga nasepeli na zango kote mosu naleki bana poto basombi batongi bamapango eza nango tala babalabala ya bien eza na zango mapango ya bien bandako ya bien nayebi te moto olobaka ozango eza soki ndenge nini nayebi te bana poto baotonga baflat awa mapango etekama kota baéroport na prix ya mokie otongi na yo aéroport lobilobi ezofungwama yebisa bango bato baza kuna baza na bamakanisi ya otonga na mboka balingi basomba mapango yango wana omoni tolobi boye napesi bino bambote ebele tolia tokanisa venir ya bana osomba na Congo okosomba mpe na Angola na Congo zolo na monoko awa komona lupango mosu omona mpo osombi yango 7 millions lupango mosu mpe omona mpe kote mosu neti bakote aéroport ya sika oyo baofungola ba 1,5 million ozwi mpenza hectare ya lupango 1,5 million de kwanza 1,5 million kwanza na faut expliquer bato wana $1,500 eza lokola $1,500 po bato bakansaka 1 million wana milliard bakobanga bachiffre baminene pe c'est quoi sikoso tobokotya 7 millions eza lokola neti $7,000 ya c'est ça alors que mosusu okomona mpe $2,000 mosusu okomona mpe 2,500 3,500 bandeko ntango tozolia na poto lipapa moko na poto lipapa moko na Afrique lipapa moko na liputa moko na poto pantalon moko na poto pantalon liputa moko na Afrique bobo tobosanaka te yaya makambo malamu ezali Angola pena eya bien eza bien kutu moi Congo na biso na mona mapango ya trop cher okoteka no lupango na Congo soko ye nango awa omona oso apeta mosu 5 parcelles bana poto bobukana te soko mokomona famille ntango mosu opesi boye baliaka luka ta motu moko ya malamu se confie na ye akei asombeli yo bokei botali bafilme bosine bamikanda bokomi esili ose confie kaka na ye azotongela yo bandeko eza malamu mingi po toyebi ke mosusu omoni balia bango bambongo bafamille balapanda ye mais mosusu bakoma kozwa mpe motu moko boye asalela ndenga neti nayebi mutu moko boye awa azwanika ba responsabilité wana en tout cas vraiment pardon $1,500 aux en lupango mais awa neti naza kokotenga na vandi awa so boza pe na ba 4 millions ba 7 millions ba 12 millions pesa lango ba $12,000 ba $5,000 ba $6,000 ba 3,000 tala grandeur
tozomona so bakote soki ya basasa wana bazokabola lisusu bamabele mpona becteur mpona bilanga okokotya ferme okokotya nini neti bakote susu otali kote ya kwanza sul province moko boye nzela moto ozokende neti bengela kuna lisusu baferme ebele eza kuna bilanga ngai ndeko moko ya mwasi akozonga bi tokei baye na motuka na bango tokeneke etambwisa yoko tokei oke etambola bamemanga mekeleke mpona nanu lokolo nde esanga esika lokolo nanu mama moyindo ndenge olobi likambo ya lokolo tozonga nanu kotala sante na yo lokolo yango ekendaka nini nayebi te po ntango nde navandaki atati lelo ayamaka ntiza nde navandaki mingi stress ebongisaka motu te stress epesaka maladi mais sozolanda basoye mpona lokolo yango biosia mwa eloko moko boye nomiaka bainti inflammatoire nde balakisaki nga docteur moko awa autai poto aza na hôpital na ye awa nde sikoyo tonga moko wana nde bayebisaki nga tonga moko eza na $35 donc fo kozwa lokola 4 etonga meme na meme lèvre nde na kati sikoyo nde nazobeta motu nzambe asunga ngai soki namoni mwa makoki nakende mpona kezwa soin batuni na susu question kaka bon na cadre kaka ya information collègue na bino buibuyi toyeli problème ana problème ya santé susu mamba misu azomona lisusu te ozali formé na makambo yango nazalaki informé neti olandaki masolo yango bamisu bazoloba ke ye moko buibuyi alobaki ayebi nani aza cause ya makambo wana asalaki ye ndenge wana pakoma na point oyo akoma nango lelo est ce que na milieu ya batatheatre mamoni eleka na kati wana est ce que meko explike na biso biso tomona teokaka mamona musika na libanda milieu yango efonctionne wana ndenge nini na moyindo vraiment balobi ke eza mboko kinawa elobi mboko kinawa osaloba mboko kinawa osoki oza libanda neti boyi ti ofandi awa makambo ekati ya lipango yo oyeba oza omonaka bato baobima kitoko ya kitoko ya me makambo elekaka kuna na kati moto ayebi yango aza te wana motu na motu aza na basujet na ye motu na motu aza na bandenge na ye na société moko boye so balobi ke banke banke kitoko yanga fona asalaka na banke mais ntango okota na banke omona makambo ezaka na kati ya banke omona bon nzambe ka ye moko ayebi nzambe ka ye moko ayebi mpo ntango oza na mpasi ovanda pe te foningo otambola ntango yo kotambola nde sikoyo ata tupa 3 personnes lelo makambo ebombana lisu te ata bolobi ke oboye na likambo ebombana te likambo nyonso ma obima na poisa ozomona likambo nyonso koma kobima na poisa alors ke soki ye moko ayebi ke motu asalaki eboye comment eza te mais so na tuni mpena na mekotuna so bienbie yo ozali motu ozalaki te moza motu ozala na kati ya boite na kati ya makala ya boite yango oza artiste mais ndenge toyoka biso na libanda baje moko ezala na kati bimeka komekana mekana est ce que ndenge toyokaka eza vrai ou bien biso batalibana eza nango vrai eza nango bongo eza faux eza nango vrai komekana mekana ezalaka nango eza nango vrai eza nango faux te ozomona moto oyo toteka kungu bakutu baoteka bato mibale baomekana moto oteka mapa kutu baa bato mibale baomekana ebongo oyo ezali ke esika oyo oyebi ke ezali oyo ezopesa epia succès epia boye bopwani te bato basala na société kutu baomekana mwasi na mobali na kati ya ndako kutu omona mobali mpe ameki mwasi mwasi ameki mpe mobali akasi c'est drôle quoi conseil nini okopesa siko na moi message mona bato balandaka bafan na yo baya mosika liloba nini na mpona bango merci beaucoup napesi bino merci mingi mpona kozwa bino lisusu na nzela ya tonton edi tv olobi waku tv pardon na nzela ya kozwa bino lisusu mpo nga na bino toka kokutana mpo mingi mpe boza mpe na posa mpe ya komona nga mingi mpe banda ti nalekaki na vale na nga naza na vale mingi mpe bayo mituna moyindo ya ndenge nini santa moyindo ya ndenge nini baconseil ezalaki ngambo na ngambu donc loboko ezalaki ngambo na ngambu mpe vraiment merci na kokutana na bino lisusu na chaîne ya Waku TV 2 vraiment
wakutivide oyelukanga ti awa bon po tebi valeur na yo napamboli nzambe makasi napesi mama bomengo bambote mama mabele bambote napesi Régine Skongolo bambote ebele mwana London City Anselme Bindama papa na Joyce papa na basi 4 Anselme Bindama bambote ebele Vrejo bambote ebele napesi bambote na ngai lisusu na bambote na bino na ba chroniqueuse bambote ebele vraiment Brandi Kalonji bambote ebele napesi bambote na Amise guérison elanda yo yaya otelemi moba nzete bola moleki ebele napesi bambote ebele na mama Pauline na Mbumba pasi landu mwasi ya Gabi bambote na Sivika ya Ntimba bambote na bino ebele presque bozana aza sur ebele ya Willy Kalu Mami Kalu bambote ebele vraiment na bino nyonso bae oyo vraiment bolingaka ngai bosutenaka nga boyoka mawa na nga bapasteur l'évangéliste bamama Brigitte bino nyonso bama Brigitte Kembi bambote ebele vraiment bana Poto bana Londres Irlande France Paris bambote ebele mokolo nzambe osunga okota likambo na nga tanto ta mosusu ndeki ya koloba nazwa ta na lipapu na mema yo oke kotala esika mpe bandeko bazokende mpe pa bandeko no bazali un jour tomonana kaka na mawa na ye napesi vraiment bambote ebele na bana oyo bana Poto napesi bango bambote bapardon oyo ta mosusu motu mosusu mpe akoki koyoka te vraiment napesi kaka bambote napesi bambote ebele bon nasi boyambi bambote na bino awa tozalaki tosalaki tu mpo na bino bolandaka biso tozwaki temps mpena toyakokutana na mama moyindo bosepelaka na ye yo tosololi na ye tomoni mpa yafandaka en tout cas esali biso mpe sengo makasi chaîne na bino yango ya Waku TVD oyo na nsabone te mpena c'est l'occasion bosabone botinda lien mpe na bato nyonso bacommentaire na bino mpe na se wana osala biso bien makasi epe bacritique na bino mpani tokobongisa et voilà ngai ndeko na bino awa edi Waku ya chaîne na bino ya Waku TV2 napesi bino ka bambote ebele bandeko nyonso na kati ya Berlin na kati ya Allemagne France partout ailleurs jike mwana Berlin bambote ya trop bamasa na nga nyonso nde na otolobaka Ziki C8 ya mama Pélagie madame na ngai Ange Paulina bambote na ebele mama Ange Paulina la dame yaya na ngai yaya nazali reconnaissante maman nazali reconnaissante naza reconnaissante fo napesa bino merci ba-artiste na biso na RDC bambote ebele bambote ebele na baproducteur na biso bambote ebele ya ba-artiste na biso ba-acteur na biso baprésident na nga bamasumu belombe yani mosi bino nyonso bambote na bino ebele nazali reconnaissante nakotika kozanga kotanga bakombo na bino te alele tika nasepela naobolingaka vraiment soki moya kosoutenir na mosala na ye asengi te ko soki ndenge nini mais matériellement po alobi aza na force wana soki bokanisi ye kote matériel ako kosalela bino babiloko bien mbala nsima po bomanda komonaka ye mpe na média wana ya kosala ye bien makasi merci ntango bozobake mamoyindo abunga mamoyindo boye na boye matériel nde eza te olele ye nazali reconnaissante ye merci na bino ebele bon nasi tosuki na biso awawa tomona somba na nsima tozalaka toujours na recherche ya baartiste so mosusu oyo bino bosepelaka na bango soki
boyebi artiste moko boaza awa na terrain na Luanda bolingi bomona ye ezaka bokomela biso Moyindo soki bomokomona mpe bakestion mosusu ezali mpo lelo omoni eza na okala lokola bato baye kotala nga ta mosusu bomomikadika mosusu ezali ta mosusu bakoki kotuna motuna kande alobi bokomi na se numéro na nga téléphone 948 69 28 68 9 donc plus 244 948 69 28 68. Est-ce que maman Moyindo Mogondo aza toujours na Luanda awa Mogondo aza na Luanda. Aza na Luanda toujours. Aza na Luanda. OK. Donc c'est le aza na Luanda atekala na Kikolo. Kikolo. Soki na Kikolo ba chanette omona. OK. Bona bino ba dolanda biso to kolukula bino Mogondo pe to kutana to solola na ye. Et voilà. Mogondo pas ali, pas takinga pas ali. Takinga zali. Oh, mais faut tout mon aïe. Bidi pas zaka pemeni wana. OK. Ba on se tout mon na bango. Ne tout le bagage beaucoup mais. Biso oyo to zaka mitema pembe to anandika mamuto te yo changa chabakal. Mettons yo chabakal. Nzambe kotana afungula. Yo kotana nde mutu o finana. Biso ba biso ba obatia biso ba kale trop. Na vie mais biso tshaka bato bakale te benganga tina moto nyonso na opesa numéro na olakisi place aza mais yo moto otya bakale okende mokoma te voilà et puis nga mpe naza ndenge wana ntango nasentir ke pai na yo nazoya na ofungula jie olasanga baartiste mosusu soki ntango namoni nga okomi na bajie kaka kokanga nga mpe nabwakisi yo maramo ozomona moto fozala ouvert fofungula jie omoni totodi soza bolingo te bolingo epesa melo te voilà omoni je nyonso jamais mosapi mo eswaki elongi amen so totye mai boye totye sangi misapi te otya boye te mais moko so otya mai esipana linga ntango omoni eloko moko ya bénédiction eyepa na yo basengi tato ntango mosusu ke bato moko boye bazala kokanga motema te fungola je eloko moni ezoboma biso oyo nzambe azoyinga teke na bamboko to produire toke liboso eza motema mabe po tolingani te motema mabe futaka te yebi ntango yo oza na posa na nga tika omoni zango aza na mboka kokende kutu te limero nota telefone ezaka lisu te sikoyo eloko wana yango na omoni tozokoka kosala mosala te ozomona trop de bakale sikoyo bakale ngo mpenza tozotyana moto mpe asoyi motuka aza te ozomona sai totya kuti bakale kutu ke omoni eloko mosusu totedi omoni ntango mosu yo soko oza ya kofungwama omona mpe nzambe ofungwama mpe mosala na bino mpe ekofungwama makambo mpe omoni rdc magi to na kolobake mabe mais ata bolingo assemble ezali mais bazotravaille mais biso mpenza motema mabe donc mutu na moto akomaka navana nanga place nanga moko navana nanga moko kenda likola nanga makambo nayoka nanga biyokayoka nazala nanga boye neti babiso mitema dese ezoka basicatrice oyo ezoluka kutu bana nzambe banda banaye kobamba bapota yango eya soki nayebi te mesure molai nini apota nazala na kondima nanga kondima esilaka ekoleka te mpo nini mpo ekokoleka te mpo nini mpo nazala oyo nazalaki pembeni nanga nazaka oyo naza ya alors que nakosalaka mpe semblant te mais nakozalaka nde na bonzambe mingi donc yango nalobaka bato baza na ka nanga bosima nzambe na loboko boye soki osimbi moto ya mokili abomonoki mais so osimbi tata nzambe osimbi kolo yesu papa simoki mbao nzambe otelemi so kaka oza toujours ansi esika balobi mayele no esili esika nzambe aosalaka naotaka nzambe nakoma naka lokola moto oyo naotala ye bon Moyindo merci à trop na ndenge oyambi biso ezalaki surprise mais ozwi ntan na yo tofandi tosolola boye en tout cas naza mpena na esengo mingi na tona na esengo po koya kaka boye te moto motaka na baprogramme na ye oyeka kobriske ye azwa temps bofanda bosolola en tout cas nakele nanga epa coco mwana nga adiadia so nakele nanga wana ntango mona vai nanga seki na ngai
c'est comme tata na ya 600 na pe seki nanga lokola nanu ota nanu boye nzamba sunganga soki ekouta wapi nafungola te eloko nanga moko na bana otia biloko nanga mpona kose distraire ata naosala théâtre mais ofungoli mo eloko nanga moko boye ere mo boye mpo betita tour na congo ere mo boye ozongi donc awa sikoyo moye sikoyo kotika awa eza te osala moko tika na omona kwa natiki kaka mwana ngai moko nakende kovisitaka ye nakende kovisitaka ye chaque semaine ya nakia kumba yake Congo natali nazongi menga masonganga totuna ne sengo vraiment bon wana bandeko bozolanda biso neke tolobaka kaka comme na suka émission na biso bosabone massivement vraiment na chaîne na bino ya Wakude et au sala Wakude TV pardon et au sala bino bien makasi wana tomona vraiment mbala ya sima topesi bino kaka bachao na bino wana Wakude TV nde makambwe Waku TV de elongwelman eye nangola eye koluka écoutez na mama moindo Wakude TV azotambola yo muto sabonaki te yaka na lombango sabone Waku TV de Evalman kitoko wapi masolo carré nyonso olingi eza na kati ya bato za ciao bye bye